D'accord. 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 Kokoragai. Kokoragai. Bino de balagai. Yakisa zobuta de balagai. Karabotaga. Wala boko. Sapelagai. D'accord. Bakoko. Bakunda koko la mama. Bino fale bakunda kai. Wawela kaseke ila kai. Kala bakunda koko. Sapelagai. Kaira sabwe kokoragai kitoko kokoragai ale bagabinote nakundi baba binote na banokuda bakoko Zabarai kaboni kokorai Kadio na semi chio motani gara sabwe kokorai Kabochika la wala kokorai de bala kokorai na kama bobola D'accord, bébé, tu vas tirer la blague. Hey, la route côté. Ay, papa, ça, qu'est-ce qu'il y aura? Christine, allez, comme on a bu là-bas, on a bu beaucoup. Gardez la pouffe à la rabote. Gala kuda koko. Gaye. Wapio. La tombe de la galila. On est là, on l'a beaucoup. Koko la gaye. La balle La crise aime ça, car on botte le mana. Le jour où on botte le mana, on botte à les bébés, tout ça la famille. Comment la kokende la troteza komi kokela troteza yeboko komi kokela komi kokela la boko la kaba bona bino bande wangai boza bisika bobona ne ko njora zokola wa mwasi bobona tia bota bi ina za 3 ans badi maternel OK kotikela OK kozwe le yo so bobona
Bongola bakongola ngai bien. Nzambe likambo nini likambo nini likambo ya somo ndezu na pamba mwana wakokufa nzambe ya ngai lobaka ngai asalaka bato abe lobaka ngai na mbongo ya bato naladiwa mutu te sokola badiongola bino baproblème na bino okozokongola ngai nzambe ya ngai nafuda bino kai pa nzambe nafuda bino pa nzambe naza na place ofunda te nafuda kai pa nzambe nauti 29 jours na protege bana nzambe batela bakongola ngai bakenda na baklasi balieloka babete bakutana na bana batoki te abalobi boprotezaka bana abalobi boprotezaka bana baprotezaka bango nzambe baprotezaka bango baprotezaka bango nzambe wangai koko ngalakunda yo david dako ngalakunda yo dako ngai nakunda koko esalaka te yo falo kuna ngai owelaka serkei na ngai okanga mofini wa serkei nzambe wala kitoko boye nzambe na ngai wala kitoko badebolaka mwana kitoko wala ngadakisa sali mosala buda bakrisi mwawa mwana kapasuki sechepengle ya pamba abotamile 14 septembre akuvile 14 mars Voilà ça, boy. Ya ele biso tokunda koko ezalaka te alali te bakokolaka bobolaka bango nakokaka soni te nalakisaka bino bango ya mwasi ti azokola nalakisa bino bango pota akokola ngai koko nzwa omonaka baaniversaire na ye nakenda kozwa na classe nakenda kotika ye kenda kotika ye fala bomona mwana bomonaka ye mwana kitoko nzambe na ngai mwana kitoko nayebisaki eka azali ka mosela nzambe nzambe senga wani botika solela na yo nzambe nzambe fatika solela yo nzambe mopemete likama mwani régime tena mai mwana chelo bila mai mwana chelo frigo kuna mai la bela kamba la frigo tano na ete bakri bazebele so babela oto so mamai gai koko la ngale na frigo non mwana wala na frigo wa bana ngai
ata na pibie bakoko na ngai ata bolobi mwana yo abotaka balaka te problème nayebisaka bino problème yake naza besoin sa famille nayebisaka bino naza besoin sa famille naka na mwana moko mobali nanga mpa botika mwana moko ya mobali kasherele na boti te tosala famille ya biso fogona bana bazala bakoko bazala naza besoin bana nde nafandaka me naza besoin bana nga nzambe apesaka mwana moko naza besoin bana koka bogar mwana falomola mwana bana boye babotama nayebi te so tobota su mwana bongo ete na kristo soko abotanaka su mwana ndenge wana yere nayebi te so toza mwana bongo liso na fami nayebi te wana mwana mwana kaso botamone kala barumu ya bato nyonso akokolaka bato to balingaka bango barumu endingani mokili eyolela mwana barumu endingani bato nyonso bana basi mibali bamama bazolela bibisikre kokola yo te bibi na krisi pasi ya pamba ya na ngai yeyo na krisi aoke kobotana apena bavida yango mpasa kobota bazalaka na ya irene mwana aleka monene na krisi akoka suti alinga kufa balinga baswande na krisi na mwana mpe bemeki mwana akobota sute jour yango ti na krisi azalaki na zembi na mwaki akopiblie zembi ya mwana na mwana akopiblie zembi ya ye abi abota bomonaka koko badutu basepeli badingananga nyonso boza partout merci tozolela na bino na france canada bino nyonso beleli tere nini moswamba nani mokombe asiasi mukendi mwana sakomokenda trotese elise zafwila yala ngai osomaki trotese obi yango nikoka komo oningisa makolo wana biso ya kitoko mwana lelo yere na tuni docteur wana lobi ntango babengi nga oboya kochange mwana hôpital papa mwana ndengeni na mwa munoko mwana efongami natali mwana bado banda ntongo faya docteur wana loba afai bolibere mwana minganga masakami lemaka te bakoko na ngai yaya yaekani tosambwe akomi na kotindika ngo awa na veranda ya eren akomi kotindika ngo deja trotese akomi kotindika mashi meme nzambe to lobi na ntongo mwana malamuki alesie soki pire mwana nga libaba na ye te alesie namoni ya elia bebe mwana Bongana chikio pakazi lako ilako balibela chikitako pakazi na chikimwala ekomea liwa kwani mwana kwa kufa sasa vile abota mwana bomwa kola pia nani abota bomwa kola oba kama somo
akufika mkola bota male 14 olikambo nini bona bino bozokende na taxi nga na moto na osambelaka nzambe mosakoli alobi na nga oyo tozalaka ne ya bima nzora na bosani bapiso bango alobaki bofongola biso na boni bona babali moko tokota bona na serge osakoli abinaka bibi ata krista fongola biso boye na bosani kotunga na moto nzora fongola bible biso olanga presse na moto azobenganga mosakoli aobenga ngai mosakoli na biso alobi na boni bona baotiela serge nzora mosakoli amonaki mosakoli amoni nzambe abima asalaka nzambe alakisaki ye ntango nabengi kaka mosakoli oza api nzokana na ndako nalemba mosakoli yaka rapide mosakoli abina moni nabenga bebo abe telefone eleka te abe nzoka telefone ekufaki lobi bakena osombele telefone aye kozwa epas frère oyo mosusu telefone abe ekalaki ngaye yena mwana David na kalembele mena ndika ndeba nso babela kabaya kapeka makalembele mba ndoka mate papa makimba mo ba mo baba yamba mwana ndoka mwana ali bebe ya lobi na kufa na vandi kogisi ute na milimai na kuba kochine dakris obima na bi dakris ko sanga boite ko na koki kutokia ta morgue te ba ko sa mwana yere kwa seli sobo na la place ofunda ete na funde pa nzambe te mono bazubiso ye te mono bazubiso ye bazubiso mwana bana babelaka bamalaria makasi bamai mwana zongi bana tutu wala bango bakoko tuta bakoko tutu wala bango nyonso bavandi babela somo batutu bana babakile sila bango jojo ayawa makoko na mamususu ayawa bayelinga ye kalembelembe bozwa $100 bokele mbangu bajojo bango bakoli mwana kitoko mwana kota malili jambe mwana malili mwana batu fameli ile waleza mwana poto mameli waleza ndiko poto mameli chapa ya tempose mameli zadako na ndako banza dako baidako alelaka te asekaka ne kaka dako sekaka kaka mwana kisomo boye mwana pesa mwana ndako mwana kisomo ngokala dakisa bochi mwana tobenga libane na biso koko na ngai koko de mama dada akufika koseka mwana lepira lobi adundi na ntongo mwana lebi alobi na ntongo nalamuki mpe ntongo oyo mosusu aoke klase jambe ngai na kote docteur wana tali akoloba nanga te docteur aolenga amonaki ye ile amemi mwana tude koma mwana aza boye koma mwana nazwi ntango nakezwa taxi mbangu nazwa moto nazosambela mosako na biso abima wana tozalaka na ye wasela so wazwa sala biso bapriere na ndako abina njora na mona dakisa monaki wana taxi mbala moko ete change mwana na ntongo ozalaki ne ale ape azoseka nzambe nanga namemaki shaki ntongo namemaki ekutu te lobi nalali nanga pongi
Nzambe na ngai. Mutu matelo sale. Wana kafie. Bon. Bien kama. Batu nyonso kolela. Batu nyonso kolela. Bamama nyonso barumbu kolela. Batu baleli lobi batu bazolela batu nyonso kolela. Bana na barumbu na malamu. Azakala na problème mutu te. Na bana na barumbu. Na boti bana akana barumbu. Da Christ azaki mutu nyonso amemaka ye. Mwana nga tanga bota bi mutu nyonso amemaka da Christ bakendaka ne partout. Nzora mwana kitoko boye, nzora mwana kitoko boye. Nzora woti mwana mwasi kitoko ya, mwana mwasi kitoko tangisa ye bien. Mwana nga ebisinga ya nzora nela zabu. Na mwana sala droit na revera ki. Abilanga mama sora soki okofuta bambongo wana te. Sinanga na poto na charge bano. Na kelanga pa ya bibi. Nakene poto bayaza fula baza. Na lukela bano vino za sona kichasa te. Dakisi première fois semanga. Mama sala tula kela ngai. Sala tula kela ngai. Na tigela obana oyo. Obana yo na mameli. Elie. Baba yo tigela mwana. Ono keteka la mwana. Baba ni lo bayo keteka papi. Bino otiga mwana ya njora. Ya njora yo kokate. Otigele ga mameli wa mukie. Ngala kende ya njora na kende. Na bisi ok da Chris. 2023 si la tozo kenda na tinda. Na bina tinda okenda okasi. Na bisi da Chris abi ma ya njora tika na bota mo abisato atera kende. Sinon on est Paris, on est en Amérique, on est Ako benga Eli, kombo liboso benga ka Eli. Abenga Eli elingisa ndako ya ire. Abenga Eli. Abenga Eli. Alela uko kaze ya. Emma. Ukati. La peba. La peba. La peba. Merci. La tiki. Merci ma pasteur la tiki. Merci. Merci. Maman fallait que ngala kokunda kokote. Ngala kunda kokote. Maman la ngabisanga kokote. Koko fa kunda ngazi. Oh, na kuni mwana tena ke kunda koko. Figo seke babomba. Ngule la kokote. Bamupazanga ipetini yango. Ni utendele onisanga kipena koko. Azangi peki site lo repete. Natika mwana malamu. Kwa yala kaisi lo bata kubali muso yaka bungala ole la dako bwana. Bali muso kala ole la kaisa la pandi kama kanisa na eka la kanisa kwa. Yela ngamono yusagi. Yela ngamono sabili. Azal baki. Kwa maire. Mwana la beto ni kwa maire mwana basi. Ndamwene nini. Akitoka kwa sema conseil pour zainga sabili. Sikamona bien mwana na mashimena enjo asubili. Sikimona bien. Tukisana dala mwana ngazo kanisa kama mwana ngamida kwa kopia. Elenda ucha na tiki bien matamba da baisu munene. Dakwa munene dakwa zo vimba. Bogos. Bogos na ngara biye.
na motambo aneka na nzela partout atambolaka na ye faso ba vélo ndenge koko nzoka mosusu azalaki vélo na yapusaka ya mokili vie mutwale na moni yo mutwale ozapi banda lobi bamisisi elanga bozapi bino nde batoto na ngai mwana bino akei nabengi pichu lobi pichu agangi pichu mema kokoko koko nzora de lesi pichu ozomema mwana te pichu ozomema mwana te bino bamizisilanga bomema bana mwana te oya lide nga na mema mwana ye mozaka te nga azalaka na mema mwana tula mameli mema mwana vie mutwale na sapwe mutwale oza wapi banda lobi bafanisa ngai te mutwale nakobota mamwano moto ayena otika dakisa bota ye grâce na lande dakisa kokiso kopusa mwana te mwana leki munene ezaka mokolo wana ndako mbebi tobosalaka na biso yo kokola mbole yango tozobosana dakisa bota mwana kufa ezongisena mwana komikolia siki osouvenir mabe naleke tika Christian na classe da nami otike la classe abilanga koko nake classe wa mwasi ake classe abi koko nake ka classe alingi kotanga wa mwasi Christian alingi kotanga memaka aleki na ye mon petit frère mon sang alobaka o makila na ngai après 10 ans nazwi koko mosusu toza na biso ebele te na famille tozala na biso ebele te mwana kitoko ya manika benga lobi olela makasi alobi oya nabise manike kokola bikoko na yo te pesa famille manike benga lobi azolela maniki eleli bisola koko na biso abenga lobi manike azolela abinayebi na krisi mokie nzora abi nzora na yebi da krisi na mona da krisi mokie abi na mona da krisi bebe nzora dakisa kopesa biso bakoko nzora nakoki te nazoya nzora abi bandeke koko na biso bakoko abenga lobi abeoye nazalaka po balikamwa motu te baleza makambo na biso na internet banikeyaka tolela koko abenga lobi azolela yeirani abenga lobi azolela nabimariki o ndako na yo nakisa azalaki ayo moto momere mo memi na hôpital mwa fièvre emanike yo ebama mabana beke na ye na hôpital akwe wana dakisi azazi dakisi 94 manike azozala na 99 azokemwa dakisi moye nayebisi ayaya nazali nayebisi yaka Naomi azokoka te.
Magali. Popose. Popose. Magali, okokate. Magali la samba, bon poste là au Magali dozo koma là au Magali là au dozo koma. Mokile tondi lobi, lupango etondi, mokile indi, barumbu etondi, koko kisinjora. Mutu bato yoso bayi bakoko langa, bavela le prince mondial, le prince mondial avec la Londres olela, mondial mona mobala zolela, njora koko na yo. Ya robi femba abinjora no, ya robi femba abinjora no koko na biso, mutu yoso koma kale senga mona koko. Ya blesi be kokomi. Batutu bokomeli na Mexique. Sandra benga na Londres baninga na ngala so olela. Pema na lite Mexique batutu bozala bien. Changement de fréquence, changement d'adresse chez Djonga. Bolela kitro, oh, esika ya bino moko ezali te boyeba ke Djonga azuli bino solution. Azu esika ya ye moko akofandisa idéologie, esika oyo bakongole tout bakobanda koya kokutana na ndenge ya defuate. Chez Djonga de, chez Djonga de, awa bokokuta biloko nyonso bolingaka ya kotumba. Lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengeli koyeba ke chez Djonga de bafongolaka kobanda mokolo ya mardi ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse eza kaka se moko. Chez Djonga de weekend boza deja ya kosepela po awa ambiance elalaka awa na ndenge ya defuate. Chaque vendredi bobanda kozwa Suzuki Luzubu 4x4 yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kanate, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi, eko banda kozala nde CNN, Alligator, na ba artiste mosusu. Bako banda ko sepelisa bino na makinu ya defuate na bakunga ya kosakanate. Et puis, chaque dimanche, sombele suka bisanga, nde boko zwa les grands chanteurs. Emile alias de Mingongo, yende mutakonde ko palola awa, boko sentir betue ba ou différence yena. Tala mone namira ya nani chez Djonga de. Malolo. Oui frère, Babi Djonga. Futur. Hein? Nous t'avons reçu la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djonga. Chez Djonga. Soki olingo sala ba réservation, obengi na ba numéro oyo pe ba ko servir yo joli kitoko. Chez Djonga de yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel soit non on a mis c'est quoi qui s'en a. Chef, ma mère m'a passé l'un qui s'est parce que ma fille de marathon sur la télé. La seule qui soit timide dans la quartier va rouge va bien là. Chef, banda la bandi comme moi si la télé inane. Chef, ici là. On monde beaucoup faka. Oyo, biloko so pour mabino ndila o lokola kisa ndako. Papa, oyebite que laboratoire mais médecine et c'est une solution ou de kana. Solution ignorant, c'est la ça. Omoni oyo séminaliste suppositoire oyo séminaliste comprimé on a ba hémorroïde voilà omoni désostérile oyo et ça pour la faiblesse sexuelle et pour la fragilité pour la basi et qu'on aide ma casse mais borex sauf que c'est traitement nyos tout il y a hémorroïde ndesi koyo ko banda ko pakulango on a nzoto abiso ba papa soki ko lingi on mesurer ba centimètre non avant banda ko pakula po mokolo ko sisa on ko mesurer lisusu on ko mona que box toujours champion on comprend ba
bakisi oyo nyonso nayakisi yo okozonga esika mosusu te na Congo kaka na laboratoire me ya misine epuis esalami na banzete ya Congo banzete kaka ya Congo banzete mosusu te ya Congo nde mama nakosi ye patrokosi te wana nde akununga bores oyo mobali na nga asalela bores oyo soko na bores oyo te me mobali na nga tozonezonga ya bokibe omoni bakisi oyo topresente yo esalami na bapharmacien congolais docteur Pichu Tondele yene savant mbote na biso bandeko ngai docteur Pichu Tondele naza pharmacien ya formation nazwi formation na université ya Kinshasa na faculté ya pharmacie et puis nasali ba master na niveau ya université Marien Ngouabi pe na niveau ya Canada na transformation des agro-ressources et puis préparation de cosmétiques thérapeutiques naturelles. Nazali ko œuvre dans laboratoire CRMTA ou ezali laboratoire MMC spécialisé dans la production ya ba phytomédicaments, c'est-à-dire bakisi ya partie ya banzete na biso ya Congo. Bakisi nyonso oyo bozomona awa na CRMTA et subir ba essai toxicologique et puis ba essai clinique oyo ezosala la différence na biso na ba tradi parce que et subir quand même moi ba étude ibele et puis ba kisi oyo eza na CRMTA ezali homologué na ministère ya santé, c'est-à-dire dans la autorisation d'ouverture et dans la autorisation ya mise sur le marché au niveau ya mboka et puis libanda ya mboka bakisi oyo tozo produire na CRMTA et puis qu'on n'importe quel médecin partout à travers le monde. Voilà la différence où ils ont ça la entre biso na batradi thérapeute ou naturo thérapeute. Et où y a biso? Donc il est awa na laboratoire mais ici docteur Pichu Tondele yene savant